toyi kosala te eloko sango ya société po tobanda epai na ye po ye nde mutu nde aza likolo ya nyonso solution nyonso tozoluka ewuta nde epai na ye. Le procès sans jour entre les mains de Dieu. Nous sommes confiants en la justice céleste et nous pensons que Vital Kamerhe va être acquitté. J'ai pris à toi. Kosolo na politique sur terrain, bino bato mesana kolanda biso, bandeko balandi mbote na bino place nyonso bozolanda biso. Toza awa na place triomphale, bandeko ya UNC ba organiser culte moko pona ndeko Vital Kamerhe. Place triomphale bokomona na loboko nanga oyo eza stade de martyr pe liboso nanga boye ezali palais du peuple. Bandeko ya UNC ba organiser ki ba marche ebele. Ya liboso ezaki marche oyo ba association alliée ya UNC ba organizaki. Deuxième nango ezaki na ba cadre nyonso batambolaki kosenga libération ya mwana mboka Vital Kamerhe. Pe lelo ba organiser culte oyo kosambela nzambe na ndenge ya banzi na bango procès wana tina ndenge eza ti lelo na ndenge santé ya ndeko Vital Kamerhe eza stabiliser sikoyo. Sur place, ba cadre belé baza déjà, ba cadre à UNC, présence ya mwasi ya ndeko Vital Kamerhe, Madame Amida Chatur a commis déjà, bango nyonso baza réunis pona kosambela nzambe pona ndeko Vital Kamerhe. TV za radio te boso na politique eza sur terrain pona ko informer bino boko ka bandeko moko na moko ndenge ba ko sanjola nzambe pona ndeko na bango Vital Kamerhe pe to continuer tout juste après. C'était na katina esobe Oto kozali saye Bedana mbololo soki soki Oyo akote elikyo na sobe Azali lokola C'était pepeni ebale Oui, ndeko Pichu pour organiser culte moko pona ko sanjola nzambe pona ndeko Vital Kamerhe. Est-ce que tokoyeba pona nini boponi ko organiser culte wana? Oui, bon nzambe nde aza likolo ya nyonso. Ye nde azali mozalisi ya likolo na ya se. Tokoki kosala te eloko sango ya société po tobanda epai na ye po ye nde mutu nde aza likolo ya nyonso solution nyonso tozoluka ewuta nde epai na ye. Est-ce que bozobanga eloko moko boye te oyo bomoni ke bosuki déjà et boye ko raisonner ke fallait bobanda na case de départ ce qui était la prière?
eloko moko akobanga eza te toye kokumisa nde nkolo mpo toza bana nzambe omoni eloko oyo osalemi na Congo depuis Congo eza Congo esalema te ke parti politique moko eorganize prière juste mpona kokumisa nzambe me baza na moment ya pasi mpi nzambe ye moko aloba quelque soit na moment difficile mpe na moment ya bonheur mpo toluwe ye yango toye koluwe ye tolakisa ye ke ata na pasi ata na bisengo tozaka bana nzambe omoni tosangani biso nyonso awa bamisilma baye bakretien baza tosangani biso nyonso mpo tokumisa nzambe. À part culte ya lelo André marche esili tozongena biso kaka baculte to ndeni? Non, marche ezali marche fale ezala lobi le 21 me topuse yango mpona le 24 marche ekozala ça n'a rien à voir oyo ezali juste kaka reconnaissance na biso na travers nzambe yango toye kolakisa ye awa tomoni oza pena kobinela nzambe estce tokoyeba raison ya mabina na yo? tokumisa nzambe bible elobi nyonso ekomela biso eza mpo na gloire na nzambe yango topesi confiance epa nzambe bayembi awa kopesa confiance na mutu lobi mutu akochange yango totikala plus fidèle na nzambe ke tozala fidèle na bato yango wana bakangi président totie banyonso na maboko ya nzambe ke nzambe ye moko ayebi situation ya président na biso ya koyeba nini asala na président totiki nyonso na maboko ya nzambe. Est-ce que UNC ezobanga te yango emoni etiki nanu bamarche tobandi nanu mwa prière alors qu'il fallait peut-être commencer par la prière? UNC eza équipe moko eza parti moko oyo bamembre bavalere baebele toyebi place ya nzambe na bomoi na biso na momo ya parti na biso yango meme tozosala confiance na bato tozongela nzambe mpo nzambe aza juste et vrai. Omoni bino na culte lelo est-ce que okoyebisa biso basentiment na yo eza nini par rapport à culte boorganize lelo? Sentiment na ngai eza ya joie komona ke chef na ngai aza aimé na population elandi verdict eza yango te c'est-à-dire tozosenga na nzambe parce que justice ya mokili ekoki te mais nous croyons en Dieu les seuls et les vrais oyo akolongola place azali nous avons confiance eloko eza te. Est-ce que UNC ezobanga eloko moko boye te mpona ke botiki nanu kasi ya bamarche bokoti sikoyo na prière? Peut-être qu'il fallait commencer d'abord par la prière avant ya kokota makambo ya bamarche. Non mais prière eyaka kaka parce que okoya bakangi yo briske okobanda prière te oyoki nanu pourquoi bakangi yo donc tozobanga te parti na biso eza discipliné et nous sommes vraiment en attente ya makambo nyonso ekoya mais nous sommes prêts ya kodéfendre chef na biso ntina libération na ye bosolo na politique on continue bozomona TV za radio te bandeko bazali bamama bazali mama oza na esengo ya kokumisa nzambe raison nango eza nini? toye kosala louange ya adoration epa nzambe mpona makambo ezoleka na parti na biso mikolo oyo. Ndeko Vital Kamerhe aza na prison mais bo préféré kosala culte est-ce que okoyebisa biso raison wana? nzambe alobaki na mokanda na ye ke bokumisa ngai na circonstance nyoko yango wana biso toza koaplike nde mobeko ya nzambe. nzambe aza na makambo na ye biso mpe tozosala oyo nzambe ayebisaki biso raison toza lelo mpona koluwe mpona koadore mpona kokumisa nzambe mpo alobaki ata na pasi bokumisa ngai yango wana tokokumisa boliki ete na prière na bino ya lelo nzambe akoki oyoka bino mpe libération ya Ndeko Vital Kamerhe ya nzambe azalaka na 2 poids 2 mesures te biso ozosala oyo ya biso nzambe asalaka oyo ya ye na ntango na ye pour ke ye moko nde justice biso tozosala part na biso part ya nzambe biso tokoyebisa ye te biso oza kosala oyo alobaki suka na biso yango. Merci maman. Bosolo la politique sur terrain tozokoba TV za radio te bozomona bamama bazosambela bazoluwe nzambe mpona Ndeko Vital Kamerhe malgré en prison mais bazosanjola nzambe pour ça et on continue avec bosolo la politique. Ndeko tokuti oza moko ya cadre na kati ya UNC bo organiser culte moko lelo en faveur ya Ndeko Vital Kamerhe. Est-ce que tokoyeba eza na but nini culte lelo? Yo moko lobi déjà eza culte elingi koloba losambo opesa merci na nzambe
pour mokonzi na biso Vital Kamerhe oyo aza na kati ya boloko depuis le 8 avril 2020 aza na bomoi po ebele na kati ya prison wana bakufaka aza na bomoi azali pe en bonne santé. Donc lelo ezali mokolo ya losambo ezali mokolo ya politique te po biso toza ba chrétien toza ba musulman ba protestant bato ya ba église de réveil et toyebi malamu ke na mokili oyo eloko moko te ekoki kosalema sans bénédiction ya Nzambe. Toyebi ke zuze ya liboso na mokili azali Nzambe yango lelo toye kosambela mpona mokonzi na biso kopesa nanu merci na Nzambe mpona bolamu nyonso azosalela biso na ndenge ya koprotege mokonzi na biso na esika ya mabe azali mpe tozokosenga Nzambe mpo aza zuze ya liboso asimba mitema ya bazuze oyo bazotalela likambo oyo basala justice ndenge esengeli mibeko ya mboka baaplike yango na ndenge esengeli mpo biso toyebi ke mokonzi na biso azali innocent tozozela ye awa na libanda place na ye eza na kati ya prison te famille na ye nyonso politique na biologique tozali awa lelo tokosambela tokosolola na Nzambe mpo Nzambe ayokaka biso ayoka mpe losambo na biso mpo kala mingi te mokonzi na biso azongela mosala na ye oyo ayebi kosalela république na biso obongisa mboka na biso ye azali mobongisi. UNC organisé ba marche déjà mois ebele. Est-ce que UNC lembi marche amoni ke na marche azuga de cause tende aye ozong à la culte? Tokolemba te nalobaki yango mokolo ya marche ya le 7 tokotambola ti mokolo tokotambola na mokonzi na biso na tokobimisa tokotambola na ye ntango akotraverse porte wana ya makala toza mpe bachrétien mpona nini marche chaque jour marche ezali losambo ezali mpe baaktivité misusu ezali oyo constitution na biso epesi biso droit ya kosala donc tokoki kosala kaka marche te lelo tozosolola na Nzambe eza mokolo ya Nzambe po parti na biso ezali na bandimi ebele ndenge nalobaki na ebandeli bachrétien bamusulman baprotestant toutes les églises baza na kati ya parti na biso donc nazoyebisa bino déjà lelo ke lundi toza na marche munene okomona biso na balabala lisusu dans le respect de l'ordre tokotambola mpona koklame innocence ya mokonzi na biso mpe kosenga balibere ye ndenge esengeli. Le procès s'enjoue entre les mains de Dieu. Nous sommes confiants en la justice céleste et nous pensons que Vital Kamerhe va être acquitté. Mais si vous n'obtenez pas gain de cause, quelle sera votre réaction? Vous avez foi en Dieu. L'Éternel Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Et Vital Kamerhe est son enfant. Nous avons foi en Dieu. Voilà. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est là ce soir? Est-ce que nous pouvons saluer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous? Balance seulement ta main et saluons la présence du Saint-Esprit parce qu'il est là présent. Il est là, bien-aimé. Il est là pour t'écouter. Dispose ton esprit car Dieu va te parler. À travers toi, un miracle va se faire. Amen. Est-ce que nous pouvons lever notre main droite? Nous levons cela. Nous saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Et laisse-moi vous dire, au moment où nous sommes en train de saluer la présence du Saint-Esprit, nous sommes aussi en train de saluer la présence de notre président national au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Ah non, tu n'as pas compris. Peut-être vous n'avez pas compris. J'ai dit ceci. Comme nous sommes en train de prier, il est avec nous ici présent. Est-ce que nous pouvons saluer aussi sa présence là? Parce qu'il est avec nous, là. Il est là. Le président national Vital Kamerhe, il est avec nous ce soir ici.
Amen. Dieu est bon et il va nous faire du bien. Seigneur notre Dieu, nous voici au-devant de toi. Nous venons, nous nous présentons tels que nous sommes. Conformément à ta parole, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu nous as dit encore, venez tels que vous êtes. Nous voici, nous nous présentons devant toi. Nous ne sommes pas spéciaux, nous ne sommes pas saints, mais nous savons, à cause de ta sainteté, Seigneur, tu dois nous sanctifier, tu dois nous laver, et que la prière qu'on doit faire, qu'on est en train de faire maintenant, Père, va porter des fruits, et nous verrons ta gloire se manifester au milieu de nous. Seigneur, nous croyons, voilà pourquoi nous recommandons ce moment entre tes saintes et divines mains. Nous voulons te voir du début jusqu'à la fin. Nous voulons te voir, être attentifs à nos supplications, à nos prières. Nous voulons voir l'accomplissement de tes promesses. Ce que tu as dit dans tes prophéties, Seigneur, que cela se réalise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, partout vous foulerez les plantes de vos pieds, je vous l'accorde en possession. Nous prenons possession de ces lieux. Nous prenons possession de l'espace souterrain, de l'espace terrestre, de l'espace aérien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit soit soumis à l'obéissance au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Seigneur et Sauveur. Cher Saint-Esprit, marche avec nous. Conduis-nous dans un état de joie, dans un état de bonheur, de grâce, de restauration, de miracles, de prodiges. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est Seigneur. Il est mort à la croix et il est ressuscité et il est vivant parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous comme un seul homme. Amen. Je voudrais dire grand merci et rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour avoir rendu possible ce rassemblement de prières et de louanges en faveur de l'honorable Vital Kamerhe, notre frère détenu à Makala depuis le 8 avril 2020. Notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, a toujours été un fervent chrétien, plein d'esprit de générosité et d'humanité. Et à plusieurs reprises, dans des moments difficiles, Dieu notre Père Tout-Puissant ne l'a jamais abandonné. Nous avons la foi qu'il ne l'abandonnera point. Et depuis toujours, pour nous qui avons la chance d'avoir été à ses côtés pendant longtemps, nous associons le Seigneur notre Dieu dans toutes nos actions. Et c'est le secret de notre réussite. Sinon, comment aurions-nous pu gagner les élections de 2018 sans financement quelconque, comme vous le savez bien, avec un avion de fortune, Tambola Malembe, si ce n'était par la grâce de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, à quelques heures de la 3e audience en appel du procès de notre leader, nous nous consacrons ce jour à la prière pour rendre grâce à Dieu et implorer sa miséricorde. Nous implorons la grâce de Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, notre Père, pour que justice soit faite et que notre frère Vital Kamerhe puisse recouvrer sa liberté et continuer son combat pour l'instauration de la vraie démocratie, la vraie justice
et un véritable état de droit en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, victime d'une injustice qui ne dit pas son nom, l'honorable Vital Kamerhe ne peut compter que sur la grâce divine au travers nos prières, car notre Dieu est un Dieu juste. Et contrairement à la justice des hommes, la justice divine est infaillible. Oui, nous croyons en la justice divine, celle qui prime toujours, car il n'y a pas d'avocat ou de juge plus puissant et plus sage que Dieu. Dans Hébreux 7, chapitre 25, on peut lire: par conséquent, il est aussi capable de sauver au maximum ceux qui viennent par lui, car il vit toujours pour intercéder pour eux. Ayons donc l'assurance, chers frères et sœurs, que nous gagnerons ce combat au nom de Jésus-Christ. Car tous les obstacles mal intentionnés qui auraient élu domicile dans le cœur de quiconque contre Vital Kamerhe sera détruit. Très chers camarades, chers frères et sœurs, la situation déplorable que traverse notre bien-aimé Vital Kamerhe bouleverse ses proches et surtout sa famille. Dans nos prières de ce jour, pensons à sa femme, à ses enfants et à ses parents qui ont besoin de son amour et de son affection. Demandons à Dieu de le sortir de la geôle et de leur donner la joie et le soulagement de le revoir libre. Dans la discipline, partageons donc ce moment de prière très important et de louange à l'intention de notre président national, notre fils, notre papa, notre frère, notre ami, l'honorable Vital Kamerhe. Et comme il l'avait dit dans les précédentes audiences en rapport avec ce procès, la vraie justice viendra de Dieu. C'est pourquoi, ce jour, nous prions que le Seigneur parle à tous ceux qui ont le pouvoir de décider sur le sort de notre bien-aimé Vital Kamerhe, qu'il les ramène à la raison pour que son fils soit libéré. Je vous remercie. Amen. Prière na biso ezali Nzambe ayoka kolela na biso pona bazuzi na biso na Congo RDC. Akisa justice na ye et pa ya bazuzi na biso na Congo RDC pona procès ya papa na biso Vital Kamerhe. Parce que toza komona bazuzi na biso mingi bazasu na mayele oyo ya molimo te. Bazo salela musuni mingi pona procès ya papa Kamerhe. Baza koyeba nini basala te. Bazo condamner mutu na likambu oyo aza innocent, na likambu oyo eza sans preuve, na likambu oyo ezomona na kelo kuta eza na kati justice ya lokuta. O bakati sans preuve, bakati justice oyo ezolakisa ke eloko moko oyo papa so Vital Kamerhe asali ezali te. Na kasi bino moko boyokaki na suka lobi na kanisa ki nazo samba pona peuple congolais ke na détourner mbongo na bango. Nzoka ne nazo samba likambu mabele. Nazo samba ne likambu oyo ezali ya peuple congolais ezali likambu ya mabele. Donc likambu mabele cela veut dire likambu mboka. Ne yango nga nazo samba. Donc samba Vital Kamerhe sambi pona likambu mboka ezali pona ni na bongisi Congo.
mpo na nini ye na président Félix Tshilombo Tshisekedi batongi baso de mouton na bandako ya basoda fallait batika Congo RDC ve ville ya Kinshasa ezala salité eloko vital akufeli yango na likambo mabele yango biso toye kosenga pa ya Yawe Nzambe akisa justice na ye apesa bazuzi na biso mayele ya Salomo bakati ya likambo Vital Kamerhe lolenge elongo bani po Vital Kamerhe mwana mboka Vital Kamerhe aza na problème moko te na peuple congolais lelo bomoni bino moko kaka peuple wana bayele lo bakiti mabolongo na bango na se kosenga po kolele pa ya Yawe Nzambe tata na likolo akisa justice na ye babimisa mwana mboka Vital Kamerhe na prison ko bomba mutu ya ebele ya mayele boy avanda kuna na tango molai eza ko bomine Congo eza ko balingi président Félix Tshilombo Tshisekedi te balingi babebisa pouvoir eloko nini basali soki mpo na ngai tozodouble mandat na 2028 mosala nyonso azosala be bakale to boyi batika Vital Kamerhe abima basala mosala bango nde bayokanaka eza bakor bosolo na politique sur terrain tokomi na suka bandeko bolandaki biso bantondi mingi na biso na bino tokoyebisa bino ete bandeko ya UNC bazalaki na culte moko lelo balobi culte wana eza mpona ko rendre grâce à Dieu ndenge azobatela autorité morale ya UNC ndeko Vital Kamerhe et puis bazotenir na bamarche na bango prochaine marche eza programmée pour na lundi le 24 bakotambola lisusu kaka mpona kosenga libération de Vital Kamerhe tozotala est-ce que na ba procédure wana bako obtenir gain de cause on ne sait pas voyons voir c'est que ba marche na bango ekopesa esengozaki yanga koya kosa musala oyo bino bopesa biso merci na Roublin Bamba oyo azaki na sima caméra merci na Myriam Kesanga oyo assistaki biso merci na bino nyonso ba ebolandi biso botika ko emete page na biso bo s'abonner massivement nde bongo tokutani prochainement. Au revoir.